Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Viva! Action Kalam viva! Viva! Action Kalam viva! 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 Ensemble, bâtissons notre commune de Kalamou avec Maître Ridi Mbemba, président notre bazalaki ebele pona kolakisa lokumu na bango oyo babengi Action Kalamu oyo ekumamaka epai ya ye moko président Ridi Mbemba asangisaki ba mama pe ba papa nyonso tu ya quartier Matonge penza awawa na place Dili na terrain oyo pona kolobela bango ndenge Action Kalamu ezali pe ndenge etambolaka. Bolanda maloba oyoyo ya Cordon Didier ndenge a présenté pe alobi boyi. Insécurité. Voilà nous surtout les projet à Action Kalamu. Donc, quand on entend Action Kalamu, on ne pas na yo betaka tolo ba na za côté à bien. Dans un côté, il y a bien. Côté ba idée ezali, côté ba tumito esalaka. Pour dire que insécurité ça pour éclairer ma venir pour ma maman dans la Guinée. Hormis sur le plan sécuritaire, dans un projet où sur Missa Touro, ils ont capabiso ils à côté il y a entrepreneuriat. Entrepreneuriat et la kisinini. Tous les gens la bande de Konabiso, nous avons zoté ka Thompson, maman zoté ka Makala, mais aux hommes la bas quoi. Nous traitons qui voyait pas, bon mais mon liberté à Poueri. Nous kasali boye esimbité azongi susima. Non, biso toye kola. Tozana ba technique oyo, tokoki kola kisabino, toko former bino, pe to soutenir bino na moi quelque chose. Selon état poli commerce ya muto azo sala. Action Kalamu azan mesure ya kozwa ba projet na bino. To lambi yango. Soki na projet ba doter ka mapa. Biso totali place wana a mapa kosimba derrière. Mais on va bonner le mikate, to pesio farine, to pesio sukali, to pesio uni, on va mettre le mikate. Voilà, on va parmi ma projet, la Action Kalamu. Toujours ceux qui sont à sa maman, oh, bateau à Maléo, par exemple, totali à Baron Baza 100, ok. Action Kalamu, le go, ils ont fait pesa monaïté. Ce matin, 50 soso, baka bolanda mundambu, abimisa mesa, azo mafuta asala de pourquoi? Parce que nous voulons que nous soyons autonomes. Mais, nous allons faire l'exemple très facile. Bomoni, na mwana quartier, na mwana yo koti, okosumaka mwana na yo. Eza logique ici. Bisope. Yambo tokende na ba autofinancement ya ba maman, yambo tokende na ba formation parce que toi peine aspect ya ba formation pour la ba jeune. Déjà ba jeune misu bazo ba formation, misu bazo sala, bazo contribuer pe na ASBEL. Nde yango tozalaka na ba fiche na biso ya adhésion. Oyo eza ba fiche ya adhésion eza gratuit. Pour la siko eza no promotionnel. Côté monsieur bazo foutre la mbongo biso ba fiche eza ofele pour faire traiter la muto aza membre na biso ya Action Kalamu ozomona to koma na niveau moko bo to koma na ba carte eza olakisi carte ba yebi kete oza mutu ya Action Kalamu bongo nde ba ko yamba likambo na mbango mais pour l'instant to za na ba fiche ceux qui to silisi a lelo ou a kolinga ko adhérer comme membre actif
Action Kalamu aboleka epai ya mama mwasi wazalaki awa bongo nde akoya kopesa ba identité na ye po bakomisa ye po ya suka ya bona silisa mpona zwa ntango ebele te toyebi ke lelo bamakambo eza ebele na kati ya Action Kalamu nde nayebisaki bino ke toza na baprojet misato toza na projet ya salubrité toza na projet ya sécurité et puis toza na projet ya entrepreneuriat. Sikoyo tomitali biso moko tolobi eteke Kalamu eza munene poche eza mukie ba idée eza ebele mais mpona kosala yango esengi ozala na makoki mpe ozala na pouvoir yango wana totalaki to tokendaki tosengaki maître Ridi Mbemba azala candidat député provincial po azwa makaniso aza nango amemango na parlement bongo kuna nde bakozwa balwa ala kanisa ita na lobiki ya kozala candidat député bokobe tata maboko mpona kosoutenir ye ema esengeli na mwana nyonso tu penza awa ya quartier Matonge alanda lakisa oyo ya Action Kalamu penza kaka ndenge ezalaka na président Ridi Mbemba ezalaka nde boye ya ko réaliser ba projet na biso mususu oyo toza limité par manque de pouvoir, par manque de moyens. Voilà pourquoi la liboso na bino kosenga bino koyebisa bino eloko nini ngai mettre Ridi Mbemba mwana na bino ndeko na bino tokokende kosala na gouvernement. Merci beaucoup. esengeli osimba pe oyeba ke Action Kalamu ezali penza action oyo Mbemba penza ndenge akumbelaka bango ayebisi bango ba position ebele penza kaka ndenge ezalaka penza basepelaki vraiment na makambo oyo nyonso ndenge elekaki bolanda lisusu awawa ndenge balobi na micro ya Lingala News. Vraiment nous vous remercions ndenge boyaki ko assister na point de matinée politique na biso. Au fait toza derrière notre président national Sylvain Mutombo na compte ya RDT et candidat na biso député provincial maître Ridi Mbemba le autre dagi na séance ya ko redynamiser ba troupe ba base na biso parce que il faudrait non seulement pour ça la action sur terrain mais les gens doivent savoir c'est quoi l'action Kalamu. Devant leur vendre notre produit. Il faut que ça bango tozani ni pe tozo salani. Ndé yango tozana ba séance ya sensibilisation. To sala yango lo na Matonge samedi prochain tozana ba site mususu et ainsi de suite mais entre-temps ils ont pexaté que salongo et salama parce que salongo ndé identité na biso. Je pense que na ko suka wana to souhaiter bonne chance na ba léopard. Nzamba sunga biso victoire ezalanga mbuna biso. On dit on vous remercie. Aujourd'hui comme vous venez de le constater tozalaki lelo samedi à lelo tosalaki salongo te tobaki faut tokutana na ba mama na ba papa ya Kalamu tosola na bango tobandi tourner na biso ya ko consulter ba base na biso parce que ça fait longtemps que to consulter ki bango te tozalaki plus na ba activité yango na to lancer officiellement tournoi na biso samedi à lelo samedi 10 hein pour que samedi 9 on vient officiellement lancer nos activités à tourner dans la commune à Kalamu. Donc ici, ma maman poto solana bango sur Asbel Kalamu parce que beaucoup de mamans ne savent pas to ba jeune ba habiter Asbel Kalamu zanini mettre Ridi objectif principal na ezanini. Voilà pourquoi to yaki ko solana bango ko expliquer bango vision Asbel Kalamu pour ezaka vision ya yemo mokonzi mboka Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Et na échange na biso na ba maman échange les cas qui bien voilà to komi na suka to silisi yango to ye ko remercier sous bana na so Kalamu pona participation na bango massive na journée na biso ya l'activité à journal. Merci beaucoup. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.